waza mwasi waza mobali atanga kombo waza mwasi waza et puis belende bazana baolela Angelica te baokangama poni makambo ya mama internet te wana ya mama internet oza mayele wazo bate ko benga mama internet ya mama liwa ya merde eza différent mama internet parce que nyonso azotraité na chaîne mais neti likambo na mon importance ya oyo tu vas y rendre compte ya balingane ba pasteur na chaîne au moins ça se comprend pour dire il y a bango tout ba kota pétage mais ce qu'on est mwana oyo aza aura produit na yo so yo moni okoma na te confiance neti na comme na te confiance à pour est-ce que fona lo bango na media c'est na caméra bo na vandi na otexata na ngapo na lo na komi na kolene ngazawa na komi lo kolomo na kati mo libanda est-ce que vraiment ça na ebite emsuna télé à lobby à la kisa papier à contrat na ni azwaka 5 là pour 20 ans wana ata il faut que sur la justice c'est la exploitation de l'homme donc au salaire la chaîne na bino fala au salaire ba cahier de charge ngana lingi mutas alo ba kombo na mati alingi mutachanga na miniature te alingi mutatanga ta kombo na ngana be mission na ete ponga na otanga te nga penza na otanga te na otanga bino te on chabino na ba miniature te na lobela makam na bino te donc bino pe oza devoir ya osapenga denga na zapenga bangonde bazolele bien parce que bangonde ba créer ba trouble ponga pena so mutu na nga moni ata caméra na nga pona sima ngokole acha live ça so ependa balela ki Angelica zaki mutu na bangonde baolo babalia na e basekana za mutu malamu mais baozo tata ya sa émission base hôtel ya likombo na nga ya lekechu parce que nga natala ki na hôpital muta ta likombo na nga et puis lekechu muta intoxiqué comme on a na non ti nani ode asu yango ale ya comme ça semblant netike abo mamoto ba jeune a aidé. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous avez signé la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la famille non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bon début de la semaine, nous sommes dans Sarah la TV. J'espère que vous avez aimé la émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis il y a les lots, nous allons présenter les bino yango et longo na moto na succès ba kisela ye Madiabo femme de vision o ya benga mbongo na kombo ya Mama Sarah Tola oyo tokosani analyse par rapport ya actualité oyo ekoleka na réseaux sociaux na bosanité tokolobela bongo likambu ya Teddy oyo azalaki na label Bibomba musique oyo lelo oyo ba bengani na kati ya label par rapport ya vidéo asayelaki Mama Mariam oyo azali bongo mwasi ya papa Roy Bondo ya couple c'est-à-dire couple Madiabo jour ya anniversaire ya Mama Mariam Teddy asayelaki vidéo mais et créer les problèmes dans la label ba bengani to solango elongo na Mama Sarah par rapport ya rando ngana zo bengango rando kati na Bonzambe ya ngona to solalo na monde ya YouTube to kolobela likambu ya matanga ya Angelica trop c'est trop bandeko o ekomi no eza Sodome na Gomorrhe na YouTube to nini likambu ya Leketu na Mama Sarah eloko nini ezolika entre bango mibale lelo oyo azali mutu tolo bakaka ba memisi ekulusu na kati ya réseaux sociaux likolo ya liwa ya Angelica na likambu ya $200 oyo Karine Mokonzi apesi ya contribution oyo ezolobisa bandeko ebele. Voilà, je dis encore merci l'ingénieur Axel Wazalibongo sur ma caméra, merci pour la présence ya C4, merci na Nzambe oyo apesi ngai pema oya kobatela ngai na Mama Reba ba santé les autres dérangés mais naza toujours wana. Merci pour na maître Veka Debo esprit libre ototombe avocat de Barbas, merci na yope Mama Sylvie Baye na motema ya Papa Guy Baye na le conservateur de la SAP italien, merci na bino nyonso bandeko oyo bolingaka Paul Mukendi Montréal solo za même langage nangai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir moto na succès Mama Sarah na système kaya matanga toujours. Bonjour Paulin, bonjour à Batunias to Bolanda Biso, bonjour na Maman Gina Amatu motema ya papa Aron Amatu le prince de Dubaï. Ouais, bambote na yo, bambote na Amelia Mweba, la privado ya Orlando Domingos, na moni bongo pe Jenny Beta industriel, moi si apembe, na pe simbote na président Charles Tamboué, bambote belé na papa Diego Milito, et puis merci beaucoup na ba sponsor nanga Madiabo Gospel, Azir et puis J Magique Adassa, bambote belé na Tata Poe Fapekado, bambote belé na groupe WhatsApp nanga Mobimba président Bébé, présidente Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Edwige Kala, la Pamela Kabea, Sarah Avel, le papa Edi MK, Celia Kikela, Rose Bonga, Ozia Massamba, Sol Mbemba, Nana Bafana, Maman 4R, na Pesibino Nyos tu bambote Makiala Kumba, en tout cas bandeko nyos tu oboza na direct pour Rolanda Biso, na Pesibino Nyos tu bambote. Voilà, merci na la Chine, merci na bino sur bandeko pour Rolanda Biso, merci na base Union Sacrée là, je vais Elvis Sugar, beaucoup banque, merci na Diogo Manassé, Héritier Wata, Dougouré, et bon tonton, toujours dans ma commune. Merci na Bilonia sur le Kobo, la Daliso. Comment ça va, bonne santé? Ouais, santé, ça va bien. Le week-end, l'équipe très bien, très bien. Voilà, avant de continuer na nyonso, to continuer na makambo oyo, et au cas où ça me dit, rando kati na Bonzambe, à pasteur bakomi goyo kanati. Comment ça va toujours kaka likolo ya cher? Pasteur Momo akolobela mwana oyo yazali azali kola produit na ye na label na ye alobi azomona ye clarté bakoleza na nzela aza confiance na ye d'après yo analyse na kosala par rapport ya prédication oyo komosala ma chère. Bon, ça, on a une clarté. Et alors, on a une soupe clarté. Na yesko na chaîne micro na la caméra. Na bandolo ba pole ni ngaza bo le kolobo ezala njela. Ça n'a pas de sens. Il y a un sens té. Il y a un sens té quelque part non mon qui bo moi na éviter ngaza mkola pasteur Moïse. Ah ajini. Na éviter en termes qui c'est ce qui. Bon, na éviter. Si je crois. Ngana comme mon ngo on dirait enfantin. Non comprendre. Parce que nous avons traité na chair. Mais net il est cambo. Na mon importance c'est le bilan na médiate. Si on rendre compte, il y a pas pasteur na chair. Au moins ça se comprend pour deux billes, il y a pas de pétage. Mais ce qu'on est moi non, ça aura produit na yo.
soki omoni okoma na déconfiance neti nga akomi na déconfiance ya Paulin est-ce que fona olobango na média na chepe na caméra boye na vandi na odexata na nga mpona oloba na batike nakomi na Paulin nga aza wana akomi lokolo moko na kati moko libanda est-ce que ya na sens est-ce que vraiment eza na sens nayebi te emsuna ya mokolo nini te ana 20 ans nayebi te wana ifoto tu na sikoyo bato boyebi ya momokozala Instagram na etana na age te kuna ba age ya solo ezalaka te bato bayebi bia ya momo bakola na yeba pia biso na age ya momo koseka te parce que oyo nakomomona ngo nzela eza kibomwana tobengango kibomwana donc ça n'a pas de sens kozala na confiance ya mutu te pourquoi parce que asalaki vidéo na mutu oyo obengaki sœur na yo collègue na yo botanga na ye classe lelo komisi ennemi non elekelanga Paulin elekela yo likambo ya video na kolanda ndeko Teddy alobi ki atikala koyeba mama Mariam te ezaka juste ndenge tozala bo mutu moko benga Paulin selanga video anniversaire ya mutu boye no yo ebi mutu na te mais lokola ka mutu na ba bia sepela na yo oseli video Paulin combien de fois yo senganga na sala bato ba video o na yebi bango malibene na sina tuna okay azanani ngala senga bato na senga babina file baroga na senga bato ebele basala ba video anniversaire na sengelela bato mais bayebi bato wana te ngape bato babenganga Sarah tola nana mutu nanga mo boy pardon vraiment linga ko mingi mais na ina sala surprise salela ngai video est-ce que fona yeba mutu wana na sa obija ko yeba mutu wana tongai na orandre nde mutu nanga service a senginga poso ezala bongo mais bato to senga ba video basala te et c'est la présence physique mais le cas tu es dit que ngana mutu ngane na sawe na sola bien na sola bien tant mususu na Karine na mutu nga mo anniversaire na ina sala surprise na benika Karine c'est l'anniversaire na combo X comme on est Sarah to la benanga c'est la vidéo na combo na ah ok Karine to sala tu na ngate Sarah za nanyo te Karine on sa vidéo joyeux anniversaire à Tindelinga Sarah ngana Tindeli mutu nga. Est-ce que Moutouana et Karine a dit Moutouana? Non, c'est normal. Et Ramta senga ki vidéo pour asala maman Mariam surprise. Ne batu tout basalaka. Aïbi si te dit c'est la vidéo anniversaire. Te dis pas Aïbi ne maman Mariam te, ce qui est vrai. Aïbi était. Amonika era aza frère na ya senge vidéo ta musa cause a copine na e ta musa cause a relation na e ako tout na intimité ta eba ke Mariam ngwaza nani. Il pas vu vidéo ça dit atindi karma. Pour ceux qui te disent ayeba ike vidéo wana eza ya mama Majabo nga sala tanga banga po kuna bachela bango interdiction. Non bachela bango interdiction. To comme à place wana po bana nzama interdiction à la raté. On comprend. Te dis ayeba kite ba vidéo to senga na kabato nga kutu batu na YouTube ba fan na ngam ba benga nga o Sarah Tola anniversaire à moi na nga sala nga vidéo nga ebi mo anete. C'est ka vidéo ti. Donc côté wana na moi non peut ça te dit moi raison parce que nga moko na senge la rabato ba vidéo à mort. Mais bato wana na bato wana ba seni ba ina ba moté. Donc ezalaka. Apparemment pe combo ya maman Mariam vraiment eyoko bimandi na réseaux sociaux mikolo o. Il bosse ibana di vraiment pété. Parce que batu kutu ba yeba ite Majabo za ya nani batu kala bazalo ba Majabo za ya pasteur Mike voilà. Mais ce que tant yepe bon, tout le bani. Nathan, on a yébaki notre maman, réalité. Tout le moment où yébaki déjà comme on a fait. Non, mais ba Mariam ba yéberet. Si on a bien nous tout ça la vidéo na comme Mariam tel. Pourquoi maman Mariam amboka mutu to yebi angote yo yebi angote. Tant usko yeba senge ça la vidéo na comme Mariam tel maman Mariam maman na. Ya oyeba ndeni. Oyeba ndeni. Est-ce maman Mariam ya ka maman Mariam mama Jab. Toi la maman Mariam tel bébé. Ndeko te dia lobi la belle ya Moïse ba komi essayer à combien ko le bilaye n'importe quoi ba komi ko sambisa ye tant nyonso pour la vidéo wana si ko ngana ngina tuna ba contrat o ba signera na label et ça na beaucoup m'a rappelé que au signer contrat pendant 5 ans ba rando na biso komi ba rando na so ba chakango ba mentionnaka pour contrat ezaki ya musique balinga ba koma na suspect ba koma na déconfiance ya te dit ce qui te dit akene ko imba na Majabo toi akene ko poser candidature na Majabo
mais Teddy a sali vidéo anniversaire loke tombé vidéo ya bato na bango bayoka na raté basali na nzambe me bayoka na raté fallait pas bakisa on a contrat rien à voir pourquoi bo sambisa ebo comment ki on a contrat faut comment na contrat te Paulin nga barando na ngetali yote makam na ngetali yote nga na traité ma nga moko etali yote siko na ebité no mama faut bakisa on a contrat atanga so na moni ke barando na ngafo etala ka ofuna bakisela bino mona ba contrat na bakisi kasi fo etali bino te so na komi na posa nga pena koma lora pasteur momo c'est que fona bandela contrat na bi Paulin to kotisi loi sika barando na nga ezotala bi ata ni vidéo anniversaire au sala raté mais oui vraiment ce qu'on a contrat ezala été na contrat za ki po na musique ndenge ni ne komi o mutu ana loka nga na yoka na été yo pe ko yoka na été non asa jeune talent asa na avenir mulai akobe banana batunias tout pour na rando na oya be banana batunias tout parce que ya na besoin batu ba produire ce ko tala le loza libanda majabo e contacter au travailler te et puis ba place ni so que no luka travailler ya moment cheleka bakani bo matabo kita koyoka ni otedi le pays baza kofuta ye fait contrat na basignaki chaque fin du mois $20 na la belle monene bongo toyebi est-ce mais na sepeli na ya momo Paulin matière to continue pièce contre pièce donc te dis à l'équipe kaka o azwa $20 pour $20 wana to beti machine et puis à monter à ma père 20 ans t'as la place moi na zéro bimbi $5,000 $5,000 c'est $5,000 sur total bien ça contrat un zimbo il y a bon 20 c'est que tu dis ça a raison moi mon $20 on les exploitations de l'homme par l'homme Pablo Escobar ils a la kate tant te dis les cas qui a le bac te dis les cas qui parce qu'à mon menace les qui a l'ongwe na ya momo pa bi nzoka bango ba yeba te nzoka tiba ya ko signer ba contrat ya momo pa tshela bango caméra cachée ya momo abalaze vidéo te des au compter comme moi ba dollars ngoka bango na traîner ba signer contrat et puis ba compter ba dollars te dia lobi yango bien mbongo bazo compter wana ezala ka $5,000 ya okangi vie ya mwana mutu pona 20 ans ayemba kakotela kombongo na label opesi $5,000 a pamba o na comprendre pour ani pasteur momo azo attaquer majabu po majabu eza label a world ba $5,000 wana ya ba transport ya ba chanteur kuna na majabu sko ya momo ana mabo makasi ya momo fuwa maboko pardon business ekenda na mabo lo lengi kani nkane mpe baluba bakabate pole babata fanta fongola maboko yesu azobanga nini ke batutu ba banoboya ko yana label na yeba banoki na label majabu yango yango ele biso ba jero na ba capture na ba 5 flash eloko ezate po ya momoso azaki na omone nga bwaki te abwaki ya tede humilité après biso ba RT tant ka tede a continue live yepa ni ati preuve que Alexis Biso a signé un contrat mais quand ce contrat te dit pas le bien avec sa papier pédé un contrat donc on a 20 ans $5,000 ya momo na sepeli na okosa biso na ba preuve mais tout au lobby vérité obimisi preuve vérité te dit zonga susu ya koloba zonga pona moni yo na ya momo ezokende bien tic-tac. C'est rando na ba omi ba les bien. Kitoko. Tic-tac. Te dis pas réponse. Te dis à lobby. Ala qui sa papier à contrat na ye. Azwaka $5,000 pour 20 ans. Wana ata il faut question na justice. C'est ça exploitation de l'homme par l'homme. Label moko tata ya ba pagano.
bafuta bato bambongo wana. Mais nga pe na mona ndeka to sur la justice parce que déjà contrat ceux qui respecter mon il faut pas kanga yo. O déjà ça te déjà respecter sous contrat te. Le contrat est $5,000 pendant 20 ans. Mais ça fait à moi 20 ans. Mon coloto de chama qui déjà wana. Tout ça là ba marche. Beaucoup ça là ba marche mon coloto andi market. Papa, tozongisa 5,000. Yoka, tozongisa 5,000 eza momuke, tozongisa 5,000. 5,000 eza momuke. L'État otuna ye ondimaki to ndimaki te na ndimaki. Ata ndimaki tozongisa 5,000 na ye. Ozongisa comment? O bazongisa ka. Soko respecter contrat te. Il faut tozongisa mbongo. Faut tozongisa mbongo. Tozongisa. Tozongisa la ye. Siko bata so tozongisa le contrat a libérer nzembo wana zongisa yango. Tedi. Voilà. Nzembo pasteur anyuka ko simba ba led. Akoyoka. Ko maquette dit ko beta balindanda. Tedi amtema be. Pour niko décevoir mninga bo. Les exploitations de l'homme par l'homme, ce n'est pas bien. Voilà. Nous avons succès rendre kati na bonzambe. Lelo ba pasteur ba komi kochela baninga bakali, ba komi kopekisa. On dit na zomo libusto kindi ko mabitumba. Mondini église on église ba kotela nzela. Ouais, yango wana kande tozozela ekoma bongo. Wenge kati. Ngade dernièrement na ucholeka awa na nini awa. La cité Bethel na la taille badina majabu. Faut moi ne babime pelé libanda babone tike bitumbenge banda. Ndebo yake pelé. On dira neze ya lete za nzela Moïse ndiete. Ebele babimi libanda. Po ani po biso tozali pe belé to la taille ba majabu gift. Donc somo ya on rande toze la pena ke ora mondimi ya ona o bakutani baka. Toko biti na la police nini ngai na za mondimi ya pasteur Moïse. Ya za mondimi ya pasteur Mike donc somo vraiment bastali na Nzambe. To kende wapi? To bengo tani la fe. To bengo Bible sili ba page Bible sili to ndengeni. Te. On dirait ba page Bible sili ce ko bazoye ba swelo en terre. Toza na kati ya pétage. C'est 2022 années par pétage. Année de pétage. Basel na Nzambe. Tala siko ba titre beaucoup molata. Parce que maman Sarah yoka eloko moko salinga pasi. Ti la belle wana eza la belle famille. Banana nani ti ora mona nani. Mona ya nani. La belle carte. Les années royaume. Royaume. Royaume nani. De l'église. Royaume. Parce que comme on a la belle, ça qu'on dirige dans ma maman, ma famille. D'après eux, est-ce qu'il aura bon et quel et ça déjà la belle, t'es un royaume. Bango tout bana kati ti l'église. Comme toi aller à part na ye. Kuna ba tout bazana ndeza wana mabonja fe koti Lydie azwaka. Et là pa la belle penza église la belle. Wana ba vite dia biso tu yom tazo menacer fort. Kasi internet peut biso to fungoli de ami tout ça wana. So di kama be communauté to ebi de placer. Parce que pour on dire comme si moi na ba tout chômeur aleli ala lobby soki ayebaki maman Maria asali yo zalika. Mais soki ayebaki était mais le la bino bozo nga ko forcer lo ya ayebité zamba ko juger. Zamba juger de bango wa pasteur wana lokwa ya leli ka eba maman Maria mte c'est que ça vrai eba maman Maria mte ya on a autopsie d'exemple là ils sont tout ça là ba tu vidéo mais tu viens super bango ça là na ngopone eza na ngoka ke ekoi na maboko hando kasi kwa na maboko ya bato ya lingaka sana bango hando te bato azomona ke ba ubuma ba ko etufe la belle po ya maboma kaka maboko loka flama akabati po pesa mwana batata kontra mwa kachas 20 ans ça au kanafia msebe eza kaisa ata ba 5 ans to ngato ndima 20 ans c'est bien. Voilà. Merci mon succès. Merci Nabi Nyonso Bandeko pour la Nabiso. Merci na Chris Mbayo boutique d'habillement fashion design. Merci na Yaba Belle, l'homme de Dieu, le choix de Dieu, l'homme de sur mesure. Félicitations à yo. Vie et mariage.
mariage coutume moko très kitoko, très classe, vraiment félicitations. Merci na bande konya so ba Olanda biso, vraiment Zambalola abatté la bino. Monto na succès ba live na yo et le film makambo na réseaux sociaux. Et le déjà il photo sur là par rapport à ba live na yo, oyo le baki na ba live na opé bande ko ba ko lo ba pona yo. Pour moi les cas entre yo na l'écriture. Il y a un problème. Il y a un problème là. Peut-être. Et ben les liens matanga ya Angelica depuis mort que comme on est banal déjà kotanga. Sarah to bongo la mitema. Sarah to zakimia. Liwa Angelica était biso. Et ça qui pona ni. Na sala une dernière réponse. Waza mwasi waza mobali atanga ka kombo na ba. Waza mwasi waza mobali. Et puis belende bazana. Baolela Angelica te baokangama. Mais pour ni makamba za ma internet mais te wana ma internet oza maele wazo bate kolbenga ma internet ya ma liwa ya merde eza différent na ma internet. Ma internet o mesana wa fingi eleki. Mais o eza makambo ya mutu akufi nde tolo babwe. Nous autres les animaux qui sont en repos en paix. Alors ils ont internet c'était il y a ma justice pendant aux soignants en main. Ça Mutakufi azala moka nzoto muli moni pe manakimia. Mais bino bande konaye au lebo trouver kimia bolu comme moi ko le ndona bino. Apparemment bozo le laisse souvenir. Non bangonde bazo lele bien te parce que bangonde ba créer ba trouble. Pour nga pena so mutu na nga kufi. Omoni ata caméra na nga pona simbango polin na cha live non sate. So ependa balela ki Angelica zaki mutu na bangonde ba olo babalia na e basekana ya mutu malamu. Mais ba ozo tata yon sa émission te. Nga na lelaki. Jour na lelaki na live ya grâce. Bavandi ba olo ba osola na ba réponse de ba ozo ça. Filmer Angelica yewana la na Corbillard. Bango bavandi awa muninga na bino bobenga moto bokyo lela za être cher pa na bino. Alali na Corbillard boye. Bino bovandi. Osolo la bossa ba direct bossa ba émission. Yo moninde et puis ka kombo Sarah yo moninde ngeni yo moninde non. C'est la méchanceté. Na modèle o basala Angelica nga matanga na boya te. Na mi lobela ngo bien avant. Je te jure. Baba omoni bandoki ba luka bakanga. Bango moko bandoki bato bakekuna. Omoni ngaso moninga. So na zwaka temps o bango bazwa na Angelica parce que nga na Angelica to zwa temps ya vanda te. Ana Angelica to yo mona na kaka na prison nga na parquet. Donc to yeba ina bisote. Mais bango bazota ya ofanda na ye babenga ye madame balia akabela bango bambongo asunga bango façon wana te o wana nde baleli Angelica te baleli ete omoni na bango tu mutalali Angelica kombo afiango ekiminga bauta pangola boy bazami bale Miriam Tesco o msusu wana ba Miriam na msusu wana Miriam Mapula na moko msusu wana nde namona ki na Corbillard azaki ye moko azolela Angelica natalinga bi voilà j'ai mis ma kutu banda na hôpital j'ai mis ma zolela j'ai mis ma nani Fenech batu balela ki Angelica na pasi na mutema ke mutu bazai mutu na bango wana na morgue mutalela Angelica na mona ki avanda kite fi wana bazaka na Miriam Mapula komo ne kiminga azalaika azobaluka na Corbillard azolela na talinga bi voilà mutori ba importance Angelica mutu a sentir vide ayo ki choc et Angelica kufi c'est cette femme on se comprend bango ba ki olela Angelica te bazana bezo ba kotsa ba vie bana bezo ba sala base na matanga Angelica déjà ça la base ça la mariage kombo na yo kasi yango na emission bango ba yaki matanga po baluka ba sala base na kombo ya matanga Angelica. Or, muto akufi aza être cher pour na bango. Bakokai ko sa mambo bo sala te. Nga na ebiso 1000 fois pour nga. Mutu na nga otozala na ye. Na ba bon souvenir na ya akufi. Na ko za kiti bo na fanda te. Na bando sala émission.
na kozwa téléphone te na cha live abana bo seka ba comédien bo finga ba comédien wati princesse te nani ya Gabi pemba ya Gabi ya Gabi na fimo pe komone kiminga princesse te men kumwe ya Barcelone bazaka kolela na caméra na ba direct to sala ba analyste makasi bino ndeni bokyo lela ndeko na bino bila fi ba star ba téléphone kabwe kayango pe to monyango po bango tu bana ba réalisateur na ba cameraman be ba sala ba live osomoni elela bongo mais on a des réalisateurs lokanga Sarah na komi na matanga mbala mona zu téléphone na bandu me filmer musala aksini bo aksi msane zani vous comprenez Pwani awele les exclusivité akendelinde akotisa mbongo azala mutu ya liboso pour le temps bino bokene commenter retard ye déjà batu batali akoti mbongo ba hypocrite batika bakunda Angelica en paix aza mwasi asungi bato ebele ba témoignage malamu pese belé parce que mutu aza bisotu nga nana babulamu nana ba mabe ke mutu mususu place azaka na ba mabe na sala ezalaka mutu mususu pas a chance na sala ka babulamu ezalaka Angelica tana batebela sali bulamu et surtout na média bazebele eza façon oyo fallait ba mettre Angelica te toyebi ke bo vivana bino na base kombo na nga wa komeka na ebité. Voilà pour l'Angelica en paix. C'est là. Pour l'Angelica en paix. Botika, Onuka, Bakomwa, Bato Ekota, Bobozo, Bagain, Boko la chaîne Nabino. Dans Bosala, la chaîne Nabino, Fala Bosala Bakae, décharge. Nana lingi mutas alo bakombo na ngati. Na lingi mutachanga na miniature te. Na lingi mutatanga ta kombo na ngana be mission na ete ponga na otanga te. Nga penza na otanga te. Na otanga bino te. Na ochabino na ba miniature te na lobela makam na bino te. Donc bino pe oza devoir yo zapenga. Ndenga na zape bino et oza bien. Mais j'espère qu'il y a quelque chose à répondre. Ouais. Parce que tant que vous avez bon, vous avez déjà battu balan na biso. Pour le moment, vous avez déjà battu. C'était na rotuna. Voilà, alobi la ndenge na inga ba question za yanga. Plateau za yanga na rotuna ba question. Les questions lobi ki tika ko luka succès na matanga ya Angelica. Na tinda ki atanga kombo. Muta luka succès ba luka succès bongo te. Po bango batanga kombo na ngadi. Moi, tu es un sous émission. Non, ça, et au sein, parce que ça, il live sur oui, na sala parce que Barcelona. On va pas ça. Nga ça na tena la ti ba on question bo sali ma na posa ta 20. Nga na droit de l'ilesi. Abina na fali so sali ka au clash nga mo ça 50 émission na semaine. Voilà. Le yosko la misa qui na journée moko so 4 live ma. Vous avez au 4 mko pemi ozongeli. Ukraine. Donc, Poutine, ils craignent, c'est-à-dire, n'a pas prêt à tout. Vous comprenez? Mais tu respecter, bah oui. Tu respecter, bah oui. Voilà. Na bango mi balé. Pour bateau mini ba, tu vas avoir kotambo na kombo na yo, eza Carmen na l'écriture. Ko landa pe na ba source information ta na lande li ba tebele ba ebisinga yi, nega bazala ki wana. Bon comme on est na yi ba marambo, ni muta bandaki. Ezaki bongo l'écriture. Tant on lobby, après si passe na Carmen. Kasi za bongo, liso ngade ana lobaki en émission mo na saela l'écriture, ana lobaki que base auteur ya li kombo na nga et à l'écriture parce que nga na talaki na hôpital. Mutego sata ni kombo na nga l'écriture. Et puis l'écriture muta intoxiqué kombo na nga na mort. Ti nani odiasu yango, ale ya commencer à sembler netike. Aboma moto. Ba jena été Baja ça la Karine Yangoana, Aboma Karine CC, c'est ça les Ketu, un hypocrite tout fait. Keba nanga les Ketu, oh soit na non son abnana moi si original. Moni bato banvia ba ko malora yo, ngana kwa viena ko malora yo te ponga na de momia solo, ok? Nana mabele, kasi cha mabele na ndimoti.
que ça chirurgie. Wana tsozo le bongo. Non, côté koke na place wana te, koke na place wana. Kasi photo yeba. Koke na za mwasi donc yé loka swana na mwasi ay ba kinga na ebolo ba koleke. Ba capacité mobali azoswana na mwasi. Kasi on oye bisoti ay ba kena yebi koloba koleke parce que ba capacité nzamba tia na biso basi ni bali bana muti. O mwasi. Donc soit lingi bina to sa ne maman na ko démarrage. Azela matanga Angélique leka. Azela matanga Angélique ozo promettre batuki okoloba soki ba kundi Angélique. Wana oloba suste. Oloba suste. Ba pekisi yo. Ba suste. Il fallait aussi otumba. Non, pasteur na nga pekisi. Na otumba nini mutasa kufi. Ce n'est pas important. Pasteur pekisi yo. Ouais, ce n'est pas important. Que son âme repose. Et puis na tumba avant. Maintenant on a pardonné non tumba suste. La minute Angélica pas na ngaza le roi beba botami lelo voilà parce qu'elle n'a pardonné. Na na problème na lui pardon il y a licho wana sali wana. Ngasa ke lo ga licho te pona ga. Wana pardon licho wana ozo chola Ngana za hypocrite te. Hypocrite te. So na za hypocrite na ngana poster. Na za hypocrite te. Na pardonné avec tout mon cœur. Nzambe na likola ebi ke Sarah pena avec tout mon cœur que son âme repose en paix. Voilà. Moli monaye epe mana kimia. Ekicho mkumi si fort. Émission na oyo ka yolanda ki. Apoto na ye. Tika ba biloko sala wana. Bon, inti to le mona yango. Talanda ki ko. Obi ba poto na ye. Eliki tout. Ya yeti. Olobi obi ba poto na ye ki ya yeti. Boya mutu. Ya yeti. Asasi visa lola, tu na yeso asasi yamu. Visa lola, azwi? Zana. Te ba le kicho za visa lola. Te na tuni, otu na payeti. Visa lola. Visa lola. Na, est-ce que ba diko pesa? Visa passe yangwana, les visas les plus compliqués du monde et les plus chers. Visa lola. Yangondenga na oluka siko. Na oluka ka visa lola. Do batika kombo na nga parce que nga na otanga kombo na bango te. Na sala jamais, nga na sala jamais buzz na kombo ba ya bato ba na scène nga ba chroniqueur na sala te. Na sala ba buzz na ba musicien. OK? Et puis ndé na boya ko sala buzz na kombo ba musicien. Et lelo na kolobaka makamba ba journaliste te. Bo la pa kombo na nga. Na ba page polémique. Marie-Laure ko tchaka biloko na nga na page noté. Même dans les bons, même dans le mal, ko tchaka te. Boko la page non elongi no Marie-Laure. Ti ko tchaka bilongi nga. Donc ba page nyonso boyebi ke bo kopera nanga te bo tchaka bilongi nanga te bona bilongi bona ba famille bo tchaka bilongi na bino bo tchaka biloko nanga te biloko nanga nga mona na page nanga na olekisa na ba page nanga na pe na ba page to collaborer na bango bien na biki o apesa nga ta mbote aza na droit ya ochelo nanga na ndenga lingeli mais so to coopérater ko chelo ko nanga te na ba page bata YouTube miniature nanga ko chate bo kanga ndoki deuxième fois so chelo nanga na bloquer au chaîne. So tu vois na bloqué au chaîne. Kotanga kombo na ngate, botanga kombo na ngate ba YouTuber. Botanga kombo na ngate, ngana otanga ba kombo na binote pour la binote. Kangela baninga matière bongo. Toza na YouTube. Te na bo. Na bo parce que nga pe ya bango na otanga te. Nga mona ina za exemplaire. Nga moni nga ya bango na otanga te. Nyonso ka pona po bakanyondo kina matanga Angélica. Je m'en fous. Bon de lobelinga ninde kitisinga. Et kati combien na banque? Bateau ba soutenanga ba kete. Po vision na bango ezai majabu o ba lukelinga ne kopa musala mususu. Babina nga no Sarah et comme que ma besi c'est comme ça, otika YouTube, to pe so département mususu o comment on travaille. Yangwana na lobi ça. Donc peut-être que ça nanga pe analyser comment on pense. Oyo ki déjà. Majabu tika boye. Siko bali ya YouTube. C'est que si ngale bila majabu. Ngane nzamba sala boye. Ngane nzamba sala nga polin. Au fur et à mesure so ba komi na ba point. Baba no créer ba campagne ma bepo ba bambanga. Nzamba sokisa nga niveau. Donc ka biloko ba auto sala nga oyo, nde ba auto luka ba belela nga ber ba sali réputation nga. Siko bato balinganga viso fonction te bon basala ki ampo majabu babenganga siko ka majabu amwa na susu et comment ne boye so ka osala lo mo mkena majabu babengani yo babi non Sarah c'est de trop si a moyen ko tika musala wana yaka au travail na département boye
siko yoka salaire siko yo moko pe pour les wana mbongo futanga teze wana mbongo futanga teze na plateau toza la claire Madiabou yeso ayo to boyite Madiabou to ka beli bino ye mais YouTube pe to na posta te so na mbongo futanga de ba futanga batinyo tout so ngole excellent émission na ye zela kasi na sisi senga lukaka de ba partenaire o ke so bana bezo yamba c'est Madiabou partenaire te yete yaza partenaire a chaîne yete kasi ye comment vous habitez te yaza pa afutinga na kenanga na landi mbongo ebele na ke so mo sala nga émission faut ala radana batu na boyokani bokangisa mbongo moto pesa mama Sarah poto yamba so mbongo te problème mawa Sol Mbemba mawa nana bafana. Donc je crois le dernière émission hein autour na mambo bakombo batu s'il te plaît ya on a bina le o kimisi expression mama Madiabou mama ngana loba te loba ko loba na Madiabou c'est ça yo moko tinde moki mama Madiabou wana limite ki on va le bio wala poser à l'aise te na à l'aise mon beau quand ils arrêtent non à l'aise jamais non à l'aise ba bona bio Madiabou voilà asi de te loba bien pour moi so clasher nga no ya nanga asi voilà non oyebi nini ofati bela bio pe bio de pe Madiabou bien si wo koya nango ebi oyeba koya ngo na ono bela asi te ngai so clasher nga tokeno justice na komi bongo oyebi za ba pekisinga penza oyebi na terme mo loka ba pesinga de ba avocat ba tunyo stu ba binanga ba telemeli nga pina ba binati dossier maître oyo bakanga batu nyonso batangi kombo na yo bokende bofanda loka bango bakomi ba famille Angelica loka bango pe bakende ko talisa na ndako nganga ba bezanga toke biso nyonso tu na parquet général ko ba ken pia na lobi grâce tant mususu kaka bo attaquer ça attends mususu grâce et là on a même pe janvier lobi yango abi tant besoin attaquer ça tant mususu ka grâce au gouvernement pembeni wana yini mbayibi ngana okansela mutu mabete malgré la fuite coopérative mais na kokipe ko accuser pété mais nzambe mo mutayebi li wanje kaboti kotanga tanga merci déjà répondre keza Sarah eza songa na boy kezanga pour ani nondi mabala ta grâce te liwa nzambe mutayebi ken bana lobi il paraît akota bandanga trop tant mususu Maïté, c'est Ken. Il y a Ken. Pas ça, il a une émission. Ken a profité à sa envie. Pour ça, il a Ken une émission. Jalousie. Il y a beaucoup de mangate. Madiabou va changer nga sous-soi. Na longue na niveau publicité. Na jusqu'au Moussa. Moi, Moussa là, na la mouki na tongo na kina bureau na département na nga popesi nga Moussa là les sous na Madiabou. Donc, mon thème mama be na bino et o matisanga kaka. Boboyiba. Pour ça, Paulin. Otuna nga bakombo na bango nga so tangi kombo na nga na kokangiso non tachema ina mnonge o tshaka pa danger o tshaka danger bonga tana o sala émission o sala na tanga mutu mombo alokola yeka biso aloba biso to tanga bakombo ite mutu na tanga o place mosimba benda nga mutatanga kombo na ngate wana songa ngomoni nga atana ninga bien na ninga mabe kutanga tu makambo bo sala Angelica ndenge bo saboter matanga ya Angelica ndenge bo saboter image Angelica la na kati ya corbillard bino bo vandi bo sa ba chantage na ba kombo abatu boyate moni bilongi na nyonso ko kango ya video bilongi wana nyonso eza na matanga Angelica bilongi nyonso to bola no ata après 10 ans son nzamba ozwa kanga eyate ati tukola merci osoko bagaye longona moto na sexy eloko moko esuiba bele mbala liboso obimisango na émission na yo eloko na bimisa na mongo ya ebembe na yo ebembe na bino wana balobi bamiso ba changer yango ba komisi yango baginde na ofini nginde ebembe ya Angelica mais kolanda video kolanda live ananga na yoka ki obi bibembe na bino batutu bozo tanga je me justifie pas oye lobama ke lobami déjà mutu toi comprendre nga comprendre ki lobama déjà c'est ola mafo te nga sona lobi na zonga asimate oya po bazo babaza batu po ba transforma malo babaza sko o nga na lobaki
compréhension na nganga na ebe licence na lobela kiango mais mutu na mutu pe wa comprendre na ndenge na comprendre kana ndenge comprendre wana il est important j'ai tout dit avec tout mon cœur na pardonner de Ronanga Angelica qui s'en a reconnu mais apparemment quand bébé il a dit pour tu non quand des alaki bako lobelo li kama mère traité pour ne et puis li kama mère te bolo ba ona nanga Sarah ona za victime naza atana bola Angelica moroti non il fallait pas donc batika ya pe manaina kinya na ndinde ko moya mwasi ba mbaki apataka pa Marie Laurent kombo ya Yvette oya lobi boto ko sabato ki batuka la directement ta za oloba makata ko tanga kombo me ko landa live kwa zolo benedi abi boto ko loba ke baya ga ko loba ya bino baya ko répondre directement aux émissions moto sala ki na yo loba ki ngana na ya ga ko répondre na ya ko répondre na banda ka mutu wa permission o ngade na banda mutu abi o bela ni trop te na zongisa makambo ya salanga peut-être ya zobosana alobelanga na émission mo basana lekichu kala ya bosanye na bosani na ngate ya bosani ngala bosani te yemta bandanga ti na makamba conférence à papier fait on a peine na zongisa la la wala uzaki ta ya ngana zongisa mabe ngazongisa mabe na mabe yango zo choquer bato yango zo bisa bato na limbisi bato ana news bisola koto siko yo komane no goza bandeko na yo bazanvi ora tsaba ba koto bango pendeni bakozwa ngai nazana na vie ba déforma nga flash ya l'air et tout nga naza automatique na bisioti moi te tango like tu attaquer nga moni réponse te na minute je suis comme ça je suis pas hypocrite yango na lobi batika ochanga na ba miniature batika otanga kombo na nga lokanga na bandaka batika ochanga na ba miniature batika otanga kombo na nga na bémission batika nga babosa na nga batalela nga siko bisiko na kobanda internet pe botala te bandeko na nga botala sika Sarah kobanda oui pourquoi bato bandaki ko constater na maman Angelica likambo wa koto non voilà c'est faux Angelica de na chaîne na ngana chai non na ilo na to kisi bandiko ya mwana est-ce que vous avez une émission ça la émission mobimba akombo Angelica nanu te na linga akute so tuninga ba question na banda oboya non na chai na miniature na chaîne na ngate batu mususu te na chai kutu na miniature ndete ata miniature ko chano non na chaite siko bon na ko na koto ndeni batu na chaba koto baza o bakolo ba meyete ta babiyebi bata bakoto ba ebele siko yo tula bango na tinda bango ba déformer na ba miniature ya ona bi botikanga bomona ke YouTube ekotala mutu nini oyo akobanda c'est simple YouTube otala mutu okanga mutema po éviter nga bokanga mutema na bobolia na kombola na bo penza na bo bola dafali mais là moi c'est pesa kinga maloba Yvette aloba ki na senti ba ki bomotezo sala abi bandeko mutakufi ezape mbala liboso to kufila mutomne ya YouTube de façon toujours les laïcs eza yango te ata mukete Angelica za o mérité eboité asataki na mututu abi bandeko na biso ya basi nga mutali boso na komela lekechu ke lekechu na landi tanya mabedi abi bosali kotsanga kama muna senga bakotsanga te nga mom na komela lekechu kotisanga ta una moni bakoti singa na moni bandosa ba débat ya makambo ya mbongo te il faut 40 misuba bi te 20 pona mutu nyonso pesa na tongo nango na bimisi mbongo nanga $41 na tindeli business pona contribution $1 ezaki po soka bimisi yango ba okata etikala ka 40 nazaki prête ya ba organisation nyonso ba koloba to comment zela tola tabo pona zala na assister na matanga Angelica tina suka mais batali singa sko na talinga biteba o ba yo le Angelica te
baye na bango cop baoluka base na matanga mais ce que base yango baotape faux poule kota sarab nende côté nanga faux poule base ta base ne ekufi ngoni base na mnonde ekufi batape siko faux poule po bango nde bazakala balingai matanga ya Angelica ekende na base ba profiter ba kotsaka ba émission basala bazana matanga mais basala ba émission ba kotsaka yaya nga marchandise à YouTube nous atteint beaucoup peu maté nga marchandise na YouTube jamais na ko beaucoup la chaîne na quitter na ko toza na longwa yi déjà tant na moneka vidéo na bango yele ke cho sala hypocrisie lo kam to ko telanga ba mona longo na tikeli ba ka message ya kindingu na kati ba mona se retire ba voice ko tambona passer par là ba voice e biban ba voice bande o te wana ko te bimite yo za matangele ka ndeza boy bango che ba doser yo zela matangele ko sepela te mais yaya ebele bozana matanga te ebele bozana te dozana ba na parquet eloko ni mezo pelisa o kende matanga jira ka po ba makambo le te na ko vana na ba hypocrite te yo de bloquer ou pe na pas non tu peux pas non ok là c'est vrai wana se uzo garder ka toujours kanda wana na non osogo libaki bando ki bana matanga wana batu ba osepela na ndimo yo ke bonyala mutute ko fana mutute yo le ndemo na yo s'il te plaît ça hypocrisie non ça la hypocrisie non ça la moto nana ba matanga msuku na famille akenda pete na kenda pete ponga na hypocrite non ça la hypocrisie au kosangana na batu baza ba hypocrite o ba yokani pona ba seconde basali ba mascara ba bombi ba manzaka soit disant ba yo le Angelica mais ba le Angelica te simbate voilà ekosimba te bobo sana nga penza bobo ah de toshite Karine Mukonzi la parole la chine toujours boganga bino mona commentaire oyi bocha da wa drapeau $200 contribution balbaki 20 40 il y a des bodachi 200 Angelica asala mingi bango swana ba yebi ba live bandi ko sala ba yebi Angelica wapi siano kosisa te tobanda kana la tonanga bayalo ba ona boteli vite pa menazo bino watu bokomaka c'est ça pour ani ba question za mi balo c'est ça et ça clair de continuer kaka bango ba yebi Angelica wapi pas carré bon aussi so Karine a cheko le bango ya normal Angelica dépenser dans la Chine c'est normal. So Karine a gita msuna Kishasa ifalai Karine sa ila biso matanga pana ye. So azaki na Kishasa. Mwende za ke batu ba okiole na famille, biso beto ke non ya pas Karine. Oui. C'est normal. Ya mabeta. Et ça yene ka descendre. Et il y a un problème déjà la kisi nini. Biso tozo cha 20 40. Ya zo cha biso ba destin. Mone loko. Ba Diego. Dans na bise na zo tine la business mbongo ya contribution. Avec si on a combien? C'est à peine. On tient les $40. Pour un qui bon ça. Pour nous tirer à ta descente. Taper 100. Ngabina koko cha. Mais quand on bon wana na cha. Analyse. Et pour créer un problème. Na la kisi nini. Ni soupe ba le bon monité. Yem ta bomi a chembongo ebele. Pour bote la moi. To chaka montant oyo. Basengi po montant net ya $40. Tikanga na sani na chaka ka sana cheka 40. Karine amuka ucha 40 te. Ndenga che 200 asali bien. Para ndi j'avais le but 200 na acheli bakinyoso. Acheli Jenema Ibele, acheli Fenech, acheli Janvier. Wata Wasomo. Junior Dazo, bonjour. Sarah Bolingo, Sami Graham, moi c'est Zambé. Diedo. J'avais le bidé ça na bacheli bango nyoso. C'est-à-dire yena na ko chete. Pesa ibo luwe pe bisa wa pe ko te mina bisa na pombo ka Karine sana. Je faisais comme un capo. T'as qui n'attend un compte là. Qui na compte là. Est-ce que compte là qui na compte là. Mais sauf ne la Rosana na batute.
na ozala nga moko mopeso soki na ozala mutu jamais wata c'est beau Jemima wana mutu nanga ya kati tobandaka bongo nene butaye ya ntongo babasi nanga nde yango wana mais babasi wana mosusu tokozala te mais bino bozala mbongo bokeba cimetière bokesala badelire mais biso tokozala babasi na biso. Donc voilà Paulin, na mukuse bo éviter là. Bolongo na bilongo nanga, moi bilongo nanga, bo chaka susite. Ponga na mochaka bilongo na binote, na olobela makam na binote, bo bomana, bo kufa, bo bika, bo koma ba millionnaire, bo bala, bo sala soki nini, bo tonga ba immeuble. Nga Sara na kolobela kama makam na bino te, bino pe. Merci. Tokomi na suka. Dernière question pour toi kabwana. Moto na succès ezana daji mo tambola na YouTube nendo baraka. Existé. Yami balé bakisamaka tango ba période makambo bakasho ba ke akebele. Ntaloba loko j'espère janvier. Baki ceux qui te komi ko kangisa mutu et na kisi déjà qui komi faible. Mais yo na ibi oza potino. Te. Na ndimina comme faible. Pour avoir conduit l'écolo, Angelica les doigts qui est-ce qu'elle s'est préparée qui point d'interrogation parce que quand elle était quelqu'un d'autre à quoi kufa. N'appelle le na ko bima awa, to na ko la kongi na ki na s'est préparé était pour na kufa. Est-ce que na senga ibatro na sala mabe pardon? Est-ce que na tambola ina obanga nzambi? Pour na YouTube na zanga bokonja l'écolo. Oso le lonzamba ye. Ba clasher nga pe na clasher. Est-ce que nzambo otala ki ba clasher ki ye yango ye pas clasher. Otala ngote, otala ke Sara pasaki afinga ki. Sko liwe ye puisque na se repentir te. Na ke nali fait l'autoriser ka pona YouTube. To pona batu ba finga nga te. La Bible les autorisé. Soki mutu aluki na ba problème oko kene mbangu na justice. Mais comme faible. Meilleure façon. Na comme faible na bona zanga bokonjalo la likola ba droit de réponse. O meki nanga. Ya nga mikolo na ifungoli ka nzela na justice. Na komi abonné. Voilà 4 minutes Gombe parquet général PK. Na komi nanga abonné po Bible lo biso iboyokani na mutu te bokumbani na justice. Causer la non droit de réponse. Yo monde attend au vin na plateau au finga ngo sisi. Na suka na ngoyo mo mi lobela ke le avocat. Justice. Et puis yanga eba no bomba na te. Tango finga ngamo na zino manda nao na chelo na WhatsApp. Po ato kimi to zwa okaka. Po mona ke bakosi ote ba grimace ote na chelo yango pe na WhatsApp yaya. Yaka ouais pour expliquer biloko yo binisaki. C'est-à-dire le quoi nga na saki mission pour na kolobaki bato basalanga mabe na limbisi bango ba o nga pe na choka balimbisanga. Il a fait que na komi yuma. Soko meki nanga. Tout droit. Parler de la justice. Liwa Angelica était nga makambo bele na ebisio. Il fallait ina pardonner Angelica de son vivant. La zomi tuna, le lo Angelica kufi, soka sala ki repentance to éviter. Ce pas sala ki to éviter. Ce qu'on entend là que ngape liwa mo ezunga brisque. Na komi omita la vie nanga. Na ba clash naza. Na makama mabebo naza. Na boye naza, na boye naza. Donc automatiquement son na kufika siko enfer. Te na ningisko na milenge. Donc il n'a fait pour la YouTube. Tant mieux, nous avons clashé la justice et ça nous está dans la abolition. Cause la non droit de réponse il y a sorti la miniature non kangiso. Moi sorti la miniature non kangiso. Ah, quand miniature pas. Na biso o expliquer batu pourquoi naza au Sénat se retrouver na chaîne na yo. Po to sali et c'est leki ngama munyo stu na changer ngo kan ndenge ndeko na tsa Angelica kufi na sali na changer biloko ebele po liwane tenga donc soko tchenga na miniature yo faut expliquer na l'état o tchenga na miniature pourquoi ozolo bela nini na kati ya vidéo na po elonga po ato bengo masquer combo miniature na nga wana kaka nde kangisao
Bongo yo émission za ya été photo d'abord sotenga. C'est-à-dire nga nana besoin on ba kombo na binote ya ocha ba vie na bino na makam na bino na ba miniature te bo sala ya malam bo sala ya mabe mona nga. D'ailleurs j'aurais pas le temps parce que nana bureau nana département mon bimba ya majabu gift je dois travailler donc j'ai pas le temps. Muluba Moswahili Mungala zui le 20. Ngaye. Est-ce que beaucoup mela mai? Ngaye. Mudara la hibo. Soit kesu. Borobika. Borobika te. Alors piano. Yo tamoya dipio. Donc voilà, la limite est vraiment un problème. Voilà. Merci. Donc, tu as une émission. Pour ma réponse, tout n'a répondu qu'on est en live. Mais le quoi, yo yambinga, na quoi yoko ya répondre à peu pas noter, j'ai une mission à soupa. Batouana tout, ba Yvette, ba Grâce, autant à bakombo na bango souci. Et ça, on a un ayondé. Kassit, so yambinga kotu na bakombo na bango. S'il vous plaît. C'est que ma pasteur, bande na bulu manzami na senga bino, bo continuer rendre pour nous envoyer ça la analyse. Kassit, non, c'est na CP na pasteur. Faut côté derrière internet déjà OK. Teba. Parce que tu as la branche moko. Na tuka na ba pasteur na ba musicien. Na ba musicien. Et lui me va qui ta émission. Ah, tiki na ba problème. Ta émission. Il y a pas qui lui. Me va être pour les États-Unis. Aboy qui France. Alinga qui grand monde. Grand pays. Mais à Boston, il y a réussi à boire. Prochainement. Oh, yeah. Bon, mais là, la dossier, on va faire la petite recherche. Merci. Mais ça, j'ai applaudi il y a une émission Oyo par rapport à une autre Bénéa. Pourquoi conclure, Nani? Nalotaki. Merci. Et t'as bonne idée, Yango. Mais là, on les lote. T'as des bons bêtes, ma beaucoup de ma commenter. Eh, non, on va les loter. Mais, on a une vision. Ah, j'ai une vision qui. Fire le bata, you know that. On est dans le côté de la bouche, fire. Pasteur, mon cas. Ayaki. Mais, on a profité, na le ba. Bato bele ba 8 ans en été. Il y a aussi la moi Angélica soit déjà balingi. Mais na part nanga, bato nyos tout oboza occasion en l'émission nanga. Oza la journaliste. Oza la camarade, oza la relation, oza la nani mutu nyonso oza o se retrouver quand Angélica Chokae na sengeli pardon na kombo nzambe. Bo fungola mutema, bo luka place bo limbisa e toza batu. Ndeko na biso akei liwa moko ezaki brisque oya kana kite. Peut-être sera zaki envie angaki tant mususa ebe ke un jour to bongisaka na Sarah pour senge pardon. Tant que un jour à Obongisara na bino à s'excuser envers bino. Pour ça là on peut déjà pas battre sous. Tant que yo chance wana à sengio pardon te. Mais ngam tunatikali na bomoyi. Lokwa naza collègue de travail nae na sengi bino pardon na kombo ya Angélica. Batu nyonso Angélica Choka boza place na mitema na bino bolimbisa ye. Merci. Pour la mission Zanzela mala. Merci. Vraiment félicitations. Marie Bazoka Ngondo qui me vous avez la maïda mala. Merci. Merci to kaboni kaka. Bando ki père mo baza pe na baïda. Tout ceci c'est du simple. C'est l'émission. Tout ceci pour là tout le monde sous ces yeux ko. Osenga ki de pardon na bafinance. Olimbisi pe bato ba problème. So awa ka men na le kitu. Votre justice. Te wana ne pardon. Merci. Merci l'ingénieur Axe, merci d'avoir abonné sur Sarah Tola TV. Vous avez bien on a une émission vérité présentée par Problème Mukendi. J'espère que analyse moko très propre, très calme, vraiment de moni comment que le béli m'a amené sur les réseaux sociaux. Juste rare que quand il s'abande qui to bongi si moko na biso o ya zali bongo mupanzi sango na YouTube, c'est-à-dire que mbala libosto YouTube to bungisa mutu to bungisa na biso ba réserver mais o ba yeba ya kombo na yebi moni pe manakimia jani o ya tika biso mama na réserver na YouTube mais les autres jipe ta to bungisi susu Angélica vraiment bande ko tozo conscience ata bato maboki bato na succès tango ba kufela ka bazwa ka pe conscience
okomona bakoboya ata so ye letiele miko baboya koloba te bandeko tozala bato toyebi ke biso tovivre na matière liwa angélika eza na matière te epesa biso ete ya biso tozosala okomisini wa moninga lokwa gena bino ekomi lokwa marchandise s'il vous plaît non na kombo na Yesu nga oyo kombo na ngeza eza na likolo te bino bayaya ya YouTube bino bato bosala kombo bino ba star bande ko bodozi bomela maya pio to le l'angélika na nenga ya kimia bamata maboke bazotalela biso bokulende balalite bazotalela biso jour moko na bango okufa okenda likoko lo ba bêtise bakozongisela biso ba bino moko to boza ba exemplaire te moto bosa na tiki presque za 4 ans pour voir toza bato mayeli marqué YouTube toza na biso oza mécanicien oza nani oyo yeka na biso obani ko sima no micro mais to bato mayeli to sala makambo neti bato mayeli bato bazota la biso to luka mbongo na ninga mabete to créer to bebisela moninga na biso nzela te parce que tango tout le temps bozaka comment Angélika molimo ne ko pema na kimia te molimo ne pe ko pema na kimia te. Vraiment, merci na bino bandeko bolandi. J'espère que conseil za pour na journaliste nyonso, chroniqueur nyonso, chroniqueuse nyonso. Biso nyonso na bato bosala ka analyse. Eza pour na bino. Merci na bino botika la malamu. Merci à maman Sylvie Bayena, motema ya papa Guy Bayena, consultant et la SAP italien, maître Veka Dibo, esprit libre autotombe, avocat de Bamba Sebolobi, base sacrée, union sacrée, bilonde makambo, union sacrée ba charge. Wata wata de moi Elvis Sugar Boanandeke na moni bongo pena diglo glodi kita e batika nyonso merci na bino nyonso merci na Diogo Manase merci na Odon Dougouré babi Dougouré de nous merci na bino nyonso merci abandeko bolanda biso na Sarah TV potika la malamu zambalola abandeko bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.